natika mona lupanga Maïs Fabro te Hollywood na balobaka afutelaka na ma campagne afutelaka na ma campagne ezalaka ancien parcelle ya mundele mo bazaka so na ba Belgique ezalaka kutu fermé pendant 5 ans sur 6 ans yende tonga patron na joana kutu ko lupango ande kutu ko lingate ko chango mutu akota wana Fabrice Asila garanti pesila lupango bateka Kilamana Kasavu Mosusu na ngiringiri Bashapona matete c'est simple ezaka parcelle na ete eza lupango ya kofutela eza lupango afutelaka lupango o mokili mona oto yebi ya Belgique wana oto mona sombela mwasi na ye lupango wana so eza lupango na ye eza peka ye mo mutako yeba mais mpona ngana archi eza poteke ya koloba lukuta to ya koloba makambo eza ke eza yango te ye moko pe ndinga bongo place avandi conscience na ye zo sala ayebi ke lupango na vandaka na futelaka conscience bakosa yango te to kosi batu okosa conscience na hote oui bata lupango moto ya Fabrice na Kinshasa mais bien hote Fabrice nenga zalaka ana lupango na Kinshasa ola sabino ngoti ça pas succès ba ya mado pas succès beleza la sanga lupango na Kinshasa on ko olingo confirmer mambina fila lo baratonde ana Kinshasa azana lupango te azalaka na lupango te na Kinshasa afutelaka ndenga no futela na venue de l'église na ma campagne tanga bimaki ndenge pas zoki lupango wana oya do futela kuna o ba benga Hollywood eza lupango ya mundele moko bazaka na Belgique donc eza lupango wana ezala fermé pendant 6 ans donc dans na longwe kuna na longwe pona ba négligence na longwe pona ba valeur na ngeza te na longwe pona sala carrière na nga na longwe pona sauver carrière na ngai na kotika te na fanda je fais 2 ans là-bas na boka raté na vanda kaka lokola munaza na boulot te eza propreté on a mona ike faut na sauver carrière na nga na sala parcours na ngai Archinias vrai cause ya départ no pas Maïs Fabrice ouais cause ya départ na nga pas Maïs Fabro ezaka ke na komé komona négligence komé ko kota trop par rapport ya ba venant au bande ko ya ba nouveau recrue au bayaki ba somi ba végéta ouais donc Maïs Fabro a komé ko sala makambo par rapport ndenge ya bande ko cancela na ba guerre wazaki nango na place ba artiste na ba utaki Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadi sabana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbo imatea tremana mambo landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama kimaganda boyigoyela ungeri kimaganda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Métro Makengo Tapis Rouge. Merci encore une fois, vous allez toujours continuer à renouveler confiance à nous dans la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge. Christian Vangoulé, autrement dit Papa Bombo, sera toujours présent pour la actualité, toujours présent pour le artiste alors, d'abord remarqué, tu as vu la Kinshasa, Kinshasa Lengi, tu as vu la Kinshasa précisément. Na commune ya Kitambo non loin ya station ma campagne to bongo liboso ya maison pro habiel ya mama grâce coule motema ya international na biso Emmanuel Mazoa wapi bongo toza ko réaliser émission oyo alors aujourd'hui tu ko sala descente awa pona kokutana na artiste na bino na kombo ya Archi Nuance o ba villageois nyoso balelaki bange baye pourquoi Archi Nuance longwa ti atika bango les anges de Binafilé, Archi Nuance, animateur d'Amno Aïpa Fabrice. Aujourd'hui, tout sur la bonne a commis bongo pa ya Binafilé, yene tout ça une émission l'auto yambaye, tout sur par rapport à l'actualité et belé dans le restez toujours branchés, bon zapete boyoka Archi Nuance. Alors cette émission, je l'ai dit
à mon frère ami Balobi, hein, Trésor Mataboul à Paris, hein, manifeste-toi. Je l'ai dédié aussi à mon vieux Scottine de Tani, Papa Héros. Alors, Archiniance, déjà, à la droite, Nabiso, caméraman, déjà. Alors, je l'arbino artiste Nabiso. Archiniance, bonjour. Ouais, bonjour, Christian Vangoulé. Bonjour, on a tout partout dans le monde. Paris, Bruxelles, et puis Londres. Et le rôle à Londres, ma mère n'a pas harmonie arc-en-ciel, maman sociale, mère à Tigarabanate, maman Boboto, donc harmonie arc-en-ciel, donc un beau théâtre. Si on a Talibongo, on a Bangola, on a Fiston Baoula, Baoula, on a Minicho, donc un beau théâtre, voilà quoi. Voilà, merci beaucoup Archiniance. Aujourd'hui, Christian Vangoula Théo Lukao, parce que Archiniance, au trahi, bah villageois. Bah villageois, bah on a pas ça na yo, mais au Tiki Bango, l'ongo pas maestro. Ok, pour que c'est tout ok, pour que bah ennemi, j'irai bah villageois bien affilé papa na ngai. Les camlines comme la kio na Villanova, au salaire pena que non oh l'ongo Villanova. Ouais, place na kei, ils a pas ennemi jérité. Place na kei, ils a pas frère na ngai. Même hier mon football, ça dit que maestro Fabo là papa na biso. Pour bailler ba biso na mokili, pour ba mona biso na ma musique. Mtasalika sala biso baye ba biso eza maestro Fabo. Ezaka kena ndako. Bino nyonso na bina filé. Biso na bina filé c'est maestro Fabo. Donc ezaka kena ndako ya frère na ngai. Na kena ndako ya frère na ngai. Donc ezaka kena entreprise ya frère na ngai. Na moni que ta mususu chez biso ba pimelinga Damas mais na ke luka kolia ta mususu pas frère na ngai auto zangina ensemble. Na minute on a moni na voler ya ki frère na ngate. Na komi moni na voler ya patron na ngai. Donc patron na ngai on a mis une opportunité qui ça va y sous. Voilà quoi, c'est un peu ça. Ça va y sous. Alors, partout dans le monde, Paris, Bruxelles, va reconnaître le sous. Archinias, ça résiste à ma musique. Archinias, vous cause il y a des parts, non pas maïs au Fabogas. Ouais, cause il y a des parts, non pas maïs au Fabro. Les Arabes, on a négligence, comme un côté trop par rapport à venant au bandé, il y a un nouveau recrue au Bayaki. Somi, végétal. Ouais, donc maïs Fabro a combien de ça là par rapport à n'engue bandé ko cancela. Na ba guerre wa zaki na place d'artiste na ba utaki. Il faut pousser bango nanu. Pokuna koto bazana bango ba guerre ba monake yaza danger na bandenge na nenga ko sala bongo nenga salaki. Mais biso ba Archinias to ba toto yaki na ba œuvre, to yaki na ba implice na ba Villanova, to yaki na ba pierre o zaki soto tiango. Tilelo et tira le rôle à histoire. Tilelo yango maïs sofra ba comment on télé comment on loba. Ngam na sala type ya madonna kata type ya madonna ba Archinias bazala ba participant. Ba toto participant na kata ba Villanova. Na kata ba œuvre wana ko. Tant que maestro le baké yemta abete la type wana ya mado tolo. Et mo bino be ba animateur bon on ira négliger rabino parce que après dire to carabine fait le baké ça pena œuvre de bino animateur. Point de vue de par rapport à ma solo. Ouais, il y a un par rapport à l'orchestre. Mais sur Tali, auteur compositeur, il y a écrit. Auteur compositeur, il y a écrit le rôle à Yamado, il y a Seda. Auteur compositeur, il y a écrit le rôle à Mascara, il y a Sabalo. Auteur compositeur, il y a écrit le rôle à Imenye Dile, merci Mingina Nkolo. Au sala grand maître Mobalier, Boyako sala l'autre la Madens. Po abulaka ale nyamana moto eloko kabola na makanisi nyama bulaka te moto abulaka donc auteur compositeur na ozaki ngai Archinias ezala ko la ba cri loko la ba yo yebi zigidan ozuto ko ba cri loko la bakulaka ikide donc na biso parce que zigida pe yi parmi ba tiba o simma na Villanova compositeur o bo rappel na zigida auteur compositeur ya ba cri wana ezaki Archinias o ezaki na lela ngo ba droit d'auteur te zigida yo pe kaka. Ouais, n'allez là on va droit de terre. N'allez là on est les on peut partir là. Eh, yo yebi zigida. Engana yebi zigida ah bon. Avec quoi yana zigida c'est vrai. Et kataba maman batet. Ah oui, batet likola matungulu e. Ndato basi na Paris. Yo yebi zigida ko. Engana yebi zigida. Ah bon. Avec quoi yana zigida c'est vrai. Et kataba maman batet. Ah oui, batet likola matungulu e. Donc ça va crier aux Ezaki. On est à 3 jours de Borango. 3 jours à Borango. Izine ya musique ya Congo. Ah le bisoto zana izine. Izine ya musique africain. Olingi ba chanteur, Zoua. Olingi motombonda kenyan. Yolingi pianiste. Olingi Christian Solo. Namoni alinga mimi ba danseuse. Donc ils a eu 3 jours. Donc yo Borango ba
yo ebi Zigida na donc cela veut dire que yo mtaka la combo Zigida ou soit maestro msaka combo yo selon cri. Ça dit Zigida eza loko o de banda kolobama ezaka na événement na biso mongo boyele kaka ya type K. Ouais. Etikala comme histoire. Ouais. Tourner koyemba ngo na ba équipe tourner koyemba ngo par-ci par-là. Eh yo yebi Zigida avec quoi na Zigida ezaki loko mobo ezaki loko mo balabala. Donc banda koyemba ma déjà na ba quartier par-ci par-là. Ngana kaka na zokango pa na zongo kana ba balabala na pesongo forme na pesongo mélodie na pesongo nuance et sali makamune ko sala. Ezaki loko de banda koyemba ma déjà maestro Fabo ya déjà kuta histoire wana ezala déjà à vivre histoire wana ya type K. Donc ça parmi ba cri oyo tant il y a que ça makam na on est ça là vous avez écrit oyo ezaki na énergie na mo boy mutu pe aboka na énergie mo boy spirituelle donc c'est makam oyo ça là wana. Alors Arsène Niance aujourd'hui to banda on a direct na bino na ba commentaire ba banda lo ba plus que notre chemin et mouvement chemin na travail belé Arsène Niance avec son travail té avec une inspiration té parce que tant ba déclarer maestro Rondo ba gagner Arsène na ben Arsène Arsène to PC ba chance ma ko ka makamute ngana kokate ngata na zana orchestre on yaki na nzembo lokola bobenga mama aya ko zanga ezana nzembo album na bango na ba lo album du groupe na nzembo maestro Fabo mtasela ngote na uta pa na ngana na nzembo ko sala rumba c'est pas facile c'est pas facile na uti na ba krika animation ba mona sala rumba donc dans na longwe kuna na longwe pona ba négligence na longwe pona ba valeur na ngezate na longwe po pona sala carrière na ngana longwe pona sauver carrière na ngai na kotika te na fanda je fais 2 ans là-bas na boka raté na vanda kaka lokola munaza na bouloté eza propreté on a mona que faut na sauver carrière na nga na sala parcours na ngai kuna na tika bobenga mama nzembo ezake partout na ba direct bando tala ezaki nzembo boye bato bando sepela nango bato bando anotu na bato est-ce que bo sepela nzembo yo ba fanatique bando lo ba eza belle chanson eza nzembo mora bien na ndimi na tika ngo na ndimi na tika opamba na ndimi na tika mpona sauver carrière nanga donc place nazalaki nga rôle nanga ba yebelinga animation so animation na orchestre faut bochanga bolu bilanga pe espace na bwaka ba créer ngo za ndeni so na bina no fongolo livre et on a no bwaka ba cri yo mo lemba lo bato tika monsieur Sili. est-ce que ça que non parce que chomia eki na moto parce que ba musique peta mo na moto yo eki na moto te na yebi nanga te wana eza vina e nga musique na beta ngo nde na beta ngo na sala ba succès chomi wana kota zala e ba ke Arsène Niance pelaka ngana boka bakulaka yikine otegele ise unge nzolele unge iye Arsène Niance eza bitumbe eza bitumba lele mais lele oh lo joki lo ligyo grand maître bina filé mobali anguya lo joki lo ligyo moi c'est qui toko foye bako denda lokola mimi chikeva grâce ya kulo silima lenga gayelo wono lo joki lo ligyo manu matondo jirese mabiala dona ya bakri lokola imenye dile anga ya merci mingi na nkolo au sala grand maître bina filé mobali oboyaka ko sala l'autre la madens po abulaka ale nyama na moto eloko ekabola na makanisi yo nyama abulaka te moto abulaka na makambo ebele o sala ba succès na tata katuma makasuma desa mwana kabonga mbongo kadia ça c'est Arsène Niance toke pri to boka na phrase na susu bolingo lokola bouteille soulare na mesa soki otomboli na mesa yetika nga zero elobi okosi loko toboka okotika la zero Daouda Lemis est-ce que muta bonga kozanga ba cri muto asala ba CV oyo pena ngala mboka ona zana ba empreinte na ba CV na yana makambo ekrocha na yana makambo te ezake leader asala ngo force pour simba poza animateur mususu aroya na ayena cri mais leader muta opesa ngo force pour simba on appelle simbité ezana animateur mususu ayena cri nenga buaki yango tant mususu voix na ezana spiritualité ezana kibonzambe donc tant obwa ngo ezo crochet mbala mona fanatique cri monsieur ko zala et na ngaka ba écrit ba sepela ngona ba rap mais et ça la makamute o ko sala biso ba Arsène Niance soutenir ba cri o ezana na kibonzambe na kati so na pesi boy donc faut ça makam na ngo ko sala Arsène Niance aujourd'hui OK pas bien affilé est-ce que n'est pas bien affilé pour yeba yi que non ba la guerre na maestro le quoi y pas zo ki ba animateur na bango yango po mi lobela que non te ngapela ke pa na po ba zanga parce que tu na guerre et là on essaie de plein cause à motiver que capable bien affilé eza non par rapport à guerre tezaka ke na quelle entreprise ko luka musala na tala ke ba orchestre beleza na ko ke na ngapetel ke ba quartier latin ba maison mère ba nini na moni ke
frère na nga asala entreprise bato bazosala baofifa bazwa basalaire nga na minute au place naza négligé eza lokwa bapimeli Damas na palais nakeluka Damas pa ndeko na nga est ce que ndeko na nga napimela nga Damas te aopesa nga Damas mpo naza même sana ye donc nga na bina file eza makambo makila touti palais moko donc na minute na otala qui collègue te na mon patron na nga lui c'est mon boss à moi lui c'est le chef donc yango wana na mona ke aza moto étoile soka yembi makambo na ye parmi ne tozalaka bana tout ne tozalaka ba oba longwa na ba obaza moto azo servi biso na aosa fierté na biso disons eza bina filé parce que betaka banzembo ekrochaka asalaka makambo ezo simba en plus aza na capacité ya leadership aza na don wana na moni ke fona sona telemeli pa ndeko na nga awa na telemi pa full boss bato bazongela suko yoka nga archi wana ya kala yango moni na yaki wana poso qu'est-ce que moi esalaka ba succès esimbaka na tala ke fona telemela wana na nenga vitesse na nenga makambo na nenga balar pepa maestro bano se retrouver ko le ba bina filé non sona lobby donc sona lobby makambo belé donc ebenda ba polémique ya milai pa maestro fabo na zwaki ona kozwa babina Philippe open na zwaki open na zuite babina Philippe na osala musala tant mususu place muso mono lona pe belé obukite mais place mususu sopeli ga maya ko supela ga maya pamba obuki donc bolongola ngana ba voler wana ya makambo wana ne surtout ya ba polémique ngana ya pa maestro babina Philippe pour na ko sauver carrière na ngai ndeka na lobai na ibandela émission na komaki négligé donc kuna e komaki lokola eza jara mutumo boye tant mususu sepeli na moi simo bazui sika tant mususu sepeli na likangu akomo négligé femme à palais biso ba action ya ma ville nova tolo ba mère à palais tolo ba eyando à palais donc na qu'est-ce que le roi ba ville nova même dans entreprise à mutu pour l'orchestre sokazo linga o lisusu te même si au kati mutu o tcheli kolanzete a lingo raté donc même qui ba ya ne ba bosser ba ni nyeboya nyongo ba comment kiro mususu na ba prétention ba bokeli bino kyango ba boki na bango mais ba tutité nga ezaki so cède pesi boy 3 jours pesi boy nga na pesi boy tant to yana na mukili faut etikala so beta ba biloko mo etikala ti lo so ba chongo na barba tu faut ba telema so ba chongo boy ba na ba fête ba tu faut ba bina donc ba aussi ba cri le rôle ba yo yebisi gida ba cri etikala et aussi ba cri le rôle ba nyamana motelo ekabola na makanisi za ba cri ba œuvre etikala donc on a ça ba œuvre etikala so ba chongo boy ebeta ebeta ebimaka loko eloko mo ebimisika mais ça tombe sur eloko mo ebima tombe sur ba 10 ans passé tombe sur ba 9 ans passé tombe sur ba 8 ans passé donc ça ba biloko mo boy oti le ebeta na énergie na mususu Archinias bango ka eloko na osenga na bango faut pas bosser dire ba tuta ta pene ba place biso to sala so ba osala bango ba pré ezaka bango mais force na pesa bango faut pas poussana faut pas poussana pour ba bête ba générique na bango soto bi to tangela batu que générique ni ya Fabrice oyebita mwana muke mo boya oloba ya mado aopesa makambo oyo to pesa kala masigida aopesa masigida bizigida aopesa banyama na moto loko kabola na makanisi tamu so yebise tangela loko mo boya omona pa yebi nango te bon awapeni nyeboya nyongo banini eloko koza eza énergie mon internet lelo bo musique comme balabala musique lelo comme balabala et comme ba fête ba quartier ba bar donc eloko nanu faisant un succès faut pas na mike ba yemba ngo so eloko no ba na mike ba yemba ngo te ndenge ni eza capté ko biso ba mikolo to so ba biloko pa ba na mike bana ba mikolo ba yemba crime boy na succès kri wana oluko landela na succès na ngondo ko yeba ke eza eloko nani neti esa banze muso bina filé ba yebi bozo tuna na zo landele nini ngavana yoka ngo ndenge sala ba succès bona yoka ngo no pa bana mike bazo yemba ngo tina landeli boy na comprendre que ça bina filé aussi le ba biloko mususu ba cri mususu lokola banze muso lokola ekozonga te na mopepe mutu fa betelo lisolo déjà oyoka ka quelque part et aussi le banze mulokola ba tabita donc mutu fa betelo lisolo faut yoka ngo déjà quelque part ne comprendre que Fabrice a mis le roman exact que faut pas ça là on va promouvoir bien na ba TikTok to faut pas ça là on promouvoir bien l'internet té et le résultat so ba chongo na ba média ba tutu mbala moko ba comprendre que le robo intel biso sala ba biloko sala Fabrice ça yemba banzembo sala ba succès exact que a poussé atindika ba tuteka po ba yebango le ba succès le comique faut yondo o sala ba challenge belé ko ba doit comprendre ngoté le kala to za na ba challenge té
kala tezali ke otie loko bato bazoyemba onkala nde bayemba bamopepe nde bayemba bamuribon mola donc ezalaki kutu na posa te mutu likama bongayo ezalaki kutu te ke bato basalela yango challenge te ntango batia yango yango mo epesa énergie nango ekopesa donc générique lokola bayamba do ezalaki ntango batia yango yango mo epesa générique ezalaki te ke fo basalela yango bachallenge ebele fo basalela yango bavitesse fo basalela yango bapesela yango baénergie ebele mpo ezwa succès te succès bapesaka baénergie te eloko soki eza succès ezalaka succès so mpeza succès te tocheke osalaka ezwa te donc succès bafokisaka yango te. Voilà, merci beaucoup Archinias. Tout le monde maître Vicky Mwangi, hein? Maître Vicky Mwangi, babi atelier qui toque pour ça va porter une abino, ça va commande à porter un nengenyoso. Adresse à Moussigate, car si ma station ma campagne on a la Saliem, babi atelier ya maître Vicky Mwangi va porter à Kitoko, c'est là toujours. Attends parce qu'il a porté il va comme le combo, hein? Maître Vicky Mwangi donc. So pour mon adresse on est compliqué, bino contacter quand le numéro on a besoin de passer le numéro à maître Vicky Mwangi. Archinias aujourd'hui na générique auto ma gomme ya nyongo pe ba répondre rabino parce que bina pila sala ki concert mo ba bete concert mo lo ba que non maye soit si là so il ma bilamba la kasavu bu ba chapeau so wapi mais ba répondre ba végétal lo que non maye soit si là te ma pangu na Hollywood na ma campagne ma pangu na Belgique yo muto za ba Fabregas le lo ba bina filé yebi sabi so ma végétal lo bina kirona solo ou alukuta ouais toko mentir makambo te toko kosa te maye sofa bonga na lupango onga na mona oyo asombela famille na ye oyo na mona ya Belgique asombela mama Terry Alino na ba Jesse Brian na mapasa na biso wana tomona wana bana na ye asombela pona foyer na ye mais ndenge bakisasa wa natika mona lupango maye sofa bote Hollywood na balobaka afutelaka na ma campagne ezalaka ancien parcelle ya mundele mo bazaka so na ba Belgique ezalaka kutu fermé pendant 5 ans sur 6 ans. Yende tonga patron na joana kutu ko lupango ande kutu ko lingate ko chango mutu akota wana nde maye sofa botonga ya ko solliciter koma ofutela wana nde ba ko pesa ye ba clé ba nini apesa ba mbongo na ba loyer nde akota wana ezaka parcelle na ye teza lupango ya ko futela eza lupango afutelaka lupango o mokile mona oto yebi ya Belgique wana oto mona sombela mwasi na ye lupango wana so eza lupango na ye eza peka ye mo mutako yeba mais mpona ngana archi eza pote ke ya koloba lukuta to ya koloba makambo ezake eza yango te ye moko pe ndenge bongo place avandi conscience na ye ezosala ayebi ke lupango na vandaka na futelaka conscience bakosa yango te tokosi batu okosa conscience na te bon siko Archinias ndenge mabete tokota bena vie privée te mais na ndenge ta normal le to bana boto bi ke héritage na lupango mona baluba to bi ke falière na lupango mona bakota ba chanika affaire rigolo na babova yo travailler na Fabregas pendant 10 ans. Na Kinshasa à part ma campagne ne lobi ke a foutre la tonimi. Oui bata le pont monter à Fabregas na Kinshasa. Mais bien monté. Fabrice nenga zalaka. Ana le pont na Kinshasa ola sabino ngot. Ça pas succès ba mado. Pas succès belé ça le pont na Kinshasa. On a ko on confirmer mambi na final le baraton de. On a ça ko confirmer te. Na Belgique dans le pont na ye. Tant mususu ba suyer nini so azalaka azwaka wana. Ya on tamusa sombelo wana. Yo e baneni ana Kinshasa azana le pont te. Azalaka na le pont tena kisasa afutelaka ndenge na futela na venue de l'église na ma campagne tanga bimaki ndenge pas soki lupangu wana oya do futela kuna o ba benga Hollywood eza lupangu ya mundele moko bazaka na Belgique donc eza lupangu wana eza fermé pendant 6 ans mundele wana no lunga kutu mudakota eza na venue ngana za mwana ya Kaluka na vivana donc Kaluka na ma campagne na Kitambo na Jamaïque tozana kata ngalema za quartier commune oza ko kangama ba quartier na biso eza ko kangama donc ngala ndoko longa tamusu na longwe Kaluka na kesaka na ma campagne biso ngana ebike aba venir wana na ma campagne muto ko sanga zate muto ko yela ngama kamba ya lubalukuta tina ma campagne na ebi ma pango ebele ya ma campagne na ebike o muto no vanda mundele muto tikango o muto no vanda s'il te plaît na ma campagne to ebika futela raton dimi mais yo va 10 ans nous avons que non après ça le pont mon bandale na matete au tsala ko kangote on a ebisio ke so ezali ndenge Fabrice azalelaka o lakisa bino ketchi kuta ko somba ketchi o lakisa bon lupango mtasomi Porsche il y a $200,000 dans le pont na Kinshasa te Nathalie Sio ya on a bito tika influence à réseaux sociaux na réseaux sociaux do lakisa batu ke oza ndenge mongo boye tant mususu na vie réalité boye na réalité à vie na o eza bongo te faut to pesa batu réalité si tu peux pas toute réalité, donc on sait mon avis social le 30 avril, influence à réseaux sociaux. Baninga to comme sa vie à réalité.
na réseaux sociaux kolakisa bato ke oza na mutuka danger mais na vie réelle boye eza te na réseaux sociaux kolakisa bato oza na mapango mais na vie réelle boye eza te totika vie ya réseaux sociaux tolakisa bato baréalité oyo tovivaka na vie réelle totika makambo ya réseaux sociaux donc maye sofa bo aza prêtre aza danger ndenge ye moko ya miyibi azali mutu oyo ezali asombi chemise azolakisa bongo lupango eza mabele oyo etikalaka éternellement ntango mosusu otikeli yango bafamille na yo ntango mosusu esauve bafamille no lendemain ntango mikolo misusu alakisa te mutu akosomba kete alolakisa bongo lupango akolakisa te fo alakisa bino alakisa ntango asomba ya belgique alakisaka te pourquoi pas ya kisasa alakisa omona te eza bacomédie musicale. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de partout où vous nous suivez, nous allons à propos de Haza Moutoyo, à Banda Maïs au Fabagas, depuis l'album Maya Mado. Alors, comment on a un album? Il y a un album de bêta, et Tobimisa Batoima Banzemba, Memingambo, Ezala Anapipo, épée Anapipo. Tant la longue na Anapipo, on a boire na Poison Antidote, il y a un double album, na longa wana na ya na boire na Kirsis. Na longwana na ya na boka na ba single monsieur salama salama. Donc pour toi pas comprendre ba dukeno muto zo ba vérité au pona Maïs au Fabagas. Aza muto boka na album na pipo nde jeune ka ya mado za na 4 album na pipo. Donc ça mu pa vraiment té. Oh lobby. Je pense, je doute que ça la lokuta. Alors aujourd'hui, tal sabisono mambia ga maître bien affilé. Ndebo mo benga mikolo. Tout le monde va chanter sur l'Axabiso. Oh ba parler à Sombi. Ba kara l'Axabiso ba lo ba keno za lokuta. Il y a une vérité parce que bato ba la biso ata le lukuta ba roye ba ka lukuta. Est-ce que bien affilé na mapango na Kinshasa déjà na 3 ans de carrière non. Au moninga ta on azalaki na zaki pas ex na ngai ex so Fabrigas pour le ba bien. On azali pas maye so Fabrigas. On azali pas ex na ngai. Makamuto to na mona na musika pa bien affilé. To na mona ko bandai ko kotsa biso esprit mo boye. To mona ngo eza lukuta. Eza biloko na été. So to moni car boye. Biso ba ko chabiso na esprit ke ezelo na été soto moni lupango boye biso ba na esprit na biso ba chabiso ka bolanda été a ko seza ba biloko na été mais ngamo na ko vivre en autant dans une place moko mais so fa bona ko lo ba makamune ma bete soit na ko manquer respecter pour aza responsable aza parent aza na ba makamune o a dirigeaka na ko lo ba ka ba o eza vérité le lobo e congolais comme sa vérité le rôle et le romo boye le rôle mbeli. Ok, vérité da mélité, vérité pesa bokabonté. Ngana ngolo baka makambo o na viva o na mona. Tant on a yé pembe na bina filé. Makambo ba na lo ba yété na mona ba ferme o ba lo ba yété. Mère na biso maman Véro aya kandoi ya maman wa botinga. Po maman wa botinga pe Véro mayambe. Na mona rappé mère ya ba patron na bina filé maman Véro avec beaucoup de respect, maman Véro ba mbote ya trop. Donc maman wa botelinga patron aya ka wana ta musauti aya ko pesa ba rapport concernant ya ba ferme ya boss nanga wana za ba vie privée na bango na kolo bango te to me ko lo bango po yo fongoli mo page muke wana na mona gaga patron na ngaza na chantier ba otonga école lelo boye soki lelo école wana sili ba engager batu ezaki a diminuer pe moi chômage lelo boye zo biso to sala pa na so to beti concert ta to zu ya danger te mais azo raison na biso to na savo ya pamba ta moi sueur na biso moto na biso to vivre ngo to se retrouver na ngota lipo somba tangu bo somba. Donc, nous avons vécu pour les gens qui ont la vérité. Et puis, nous avons vu que limité, nous avons été à foutre là. Nous avons vivre que les gens qui ont été à 17e. Il y a 18e. Il y a 18e là. Les chez les résidences. Nous avons vivre que les chez Makamuto na yoka ne tamba ba ko tsabiso ba faible biso dans esprit poto mona makam o ya sala za danger te bano bimisa biso lokwa biloko o wana yo la sabatu za yete OK na wana ba voiture nyoso to wana la sabatu dépôt za na o alongola villa nova tina lelo na kuti yango chez Asinias yo ngo sabatu ko fana pour begas 10 ans mais oui bientôt le pango na moti ma bina fileka na quelques mois ça ngo monde ba pango ebele na yebi le pango o ya Fabrice ya Belgique na yebi o ya Fabrice ya Belgique o mote na loba ki na yebi le pango na Belgique so na yebi mi balé mi sat na ngana lobat bina filé na yebi o na omona yango na lobat na ko ya tena loba likuta o eza yango tena ko sabatu na ko ko sabatu te na ko ko sa public na ngate na ko ko sa pe ba fanatique o ba otala ngate donc so on a mona ya Belgique na mona mère ndenga o signé ba mikanda mère Terry kota za ba mbote ya trop na ba Jesse Brian bino to ba mbote to na mona ya Belgique na kisasa na mona te po so kazaki na lupango ya kisasa linga o laksango ba fanatique linga o laksango bato ba mona ngonde to mona ka
prêtre mosusu basalaka baémission na bampangu na bango tomonaka baprêtre mosusu basalaka balakisaka mapangu na bango nde tomona bafaire ekola balakisaka résistance na ye nde tomonaka balider mosusu tomona balorobino mundibu kotasa bambote ya tro lelo koma ondima robino musique yo tuni par rapport à makambo ya bandako tomona barobino mundibu baosomba bandako na bango na mincho barepetaka na chantier na ye wapi na lemba robino mundibu soki na balemba wana kozata ba 3 mapango ou 2 mapango aosomba mapango na ye oyo ezaka olakisa bato ezomonana mutu oyo ezaka asombaka ketch aolakisa bato bongo pourquoi pas alakisa bato mabele aolakisa kaka ebike biso voir même bapesa biso mampango na photo de maman mosusu ya vérité tobeta concert mo boye mpo papier epiana na bamaluku bapesa biso mabele wana Villanova na Villanova bapesa biso mabele leader akabola biso akabola chaque mutu ta mwa ba quelques centimètres ta ba quelques mètres bakabola bato ebike tozwango te toyebeta lisusu na makinkola yango kaka bapesa biso baterrain mabele ba musicien ya Villanova tozwango te basimbisa biso batusha babuka mapangu o basalisa na ba comment dirais-je na ba bureau wana ko basalisa makambo ba livre parcellaire ba cadastre ba biso ba livre parcellaire ya lukuta so kenda mayo teka ngo azo mabele na ya teka mise moko te azo mabele kuna soki mise moko azo mabele kuna so nga na okosela kambo azaki lobi nango ba filmer ba lakisa ndenga kata partie na ye po biso to baloba to kata ba partie net nga za archinias ba pesa mabele to balobi ke ba musicien bazo o mabele eza pona ba musicien to pesa ngo pona ba musicien nga pe nazaki parmi ba effectif ya ba musicien l'orchestre on a po na tcha ba œuvre na nga o esa ba succès na zwango te to mona ngo te eleka inaperçu eleka ka bongo sikoyo na za makambo on a lo bana eza ba vérité donc ce qu'on a koloba makambo te ya lukuta mais eza lo kwa nene na lo ba ke na kokota vie privée na ye te po eza vie na ye asomba ou pas eza vie na ye na libota na ye ezaka lokwa yo ozofongolaka mwa page ya moke na ofaire éclaircir yo eza vérité oyo biso tomona eza lupango ya Belgique oyo biso tomona oyo mokili emona wana mosusu wana mpe so asombaka yango alinga olakisa bino mutu aolakisa ketch so asomi ketch aolakisa yango bon pourquoi pas olakisa lupango seke na mito na ndenge bapale bina fila na vitesse par rapport à maestro oyo moni yango na biso na kokota na vie privée na bango te bina filé asali oyo moni nga bina filé grand maître asali 3 ans na carrière na ndenge okendele mais ba rendement o azana ngona 3 ans na ye akende déjà bien azana ba palais mapango azana ba ferme akende déjà bien na 3 ans biso azana na 3 ans na biso na Villanova oyebili kemba o tozana na 3 ans ya bina filé o mona ba misa bina filé bazana ba car na ekuta ba masa lokwa ba fambiora bazana ba car na ekuta ba vie na nga lokwa ba vie je t'aime bazana car na ekuta lokola ba fou ba chef na ngai ba mbote ya to kumu na tempo na ekuta ba chef na ngai lokola ba biki rouge petit al bazana mutuka na ekuta lokola la fille papa Ben Afiniko Ben la chanteuse Ben azana mutuka so na compter au mona pena que tamu 8 personnes bazana véhicule na 3 ans ya bina filo mona que ba artiste né 8 personnes déjà tamu 9 personnes bazana véhicule na 3 ans pamba biso na 3 ans na Villanova to tozana likemba niveau liboma tali chef d'orchestre na biso Ibrator azana mutuka te ayako zo mutuka na auto yoka mutuka ba pesa Ibrator série ayemba limousine ne ba pesa mutuka après ba bongisi sango donc ezali lokwa mutu véhicule moko boya en état ba pesa musicien na et Bomayon. Voilà, merci beaucoup Archinia, c'est comme presque à la fin entretien d'Abisso. Alors programme il y a mouvement il y a bien affilé, besoin d'un studio la détermination soya calamité. Et voyage mon père à Brésil les a prévus. Ouais, le 26, tu as un concert au Brésil, tu as 26 mai ou juin. Le 26 mai, tu as au Brésil. À partir de 23, tu as un vol, tu as au Brésil. Bien affilé l'ingabino tout patron nga Drangheta. Mikolo Tobengae, élu de Dieu. Donc, ban à Brésil, Tozoya avec Fox. Après Brésil, tu en Lubumbashi, tu en Kolezi, Tozoya Wana, pour nous recevoir Sabino, tu Sabino, la bonne musique, Oyo, et Oyo, bien affilié la Rabino, Oyo, Boza satisfait, donc, ban à Brésil, Tozoya. Après Brésil, tu quittes Lubumbashi. Après Lubumbashi, président Ngabi na fila okende showcase na Chypre et puis okende showcase na Allemagne. Et puis on a les 30 oyo tenez-vous prêts
boza la pré wana na ba plateforme et tout na ba page tout ya boss nanga tozo bimisa chanson na biso influence à réseaux sociaux baninga totika influence à réseaux sociaux totambola na réalité na réseaux sociaux comme na mutu mususu alaxi biso mutuka mais na réalité na vie boye eza mutuka na été na réseaux sociaux comme na mutu mo boye abetela lupango modo tolo mona na vie réelle boye eza lupango na été na réseaux sociaux mona boye moi si boye na téléphone vrai chéri mais au bengi beaucoup dans la vie réalité boye long mabe donc na réseaux sociaux filtre belé na téléphone filtre belé na réseaux sociaux mais so to kuta na boye azana makambo oyo yo mona kiteta musu na réseaux sociaux donc totika influence à réseaux sociaux to ça la vie réalité na réseaux sociaux comme on a mutu musu akena kangisa photo na Pullman mais par exemple avant na bumbu kangisa photo na bumbu kangisa photo na kaluka kangisa photo na kitambo fula quartier na omona otika quartier na kangisa photo na Pullman akena kangisa photo na Pullman akena kangisa photo na Rotana tant musu azana eloko te faut la tsandenge zo vivre tant musu mutu azana posa kabela yo tant d'aba moni okenda ba photo na Pullman c'est kokoka mutu musu tant musu azana posa kabelo $100 pe songo te po mona derrière okenda Pullman déjà okenda likolo mutu musu atala $100 na ngai yo la sabatu ke oza danger tant musu za mbongo ebele tant musu osala ola sabatu na réseaux sociaux bala etio ba voix le bali mais obali na honte nzoka mubali musu za posa bala yo la sabatu le obali ola tabaki na loboko ndete obala ni obala na mte ngola sabatu na internet ke ngana bala mais na vie réelle bo bala te parce que mobali musu apusa pembe nini bala o mate yo mo miloka to la sabatu vie réalité pour nzambe apusa biso ba place tozo luka to koma voilà quoi. Voilà, merci beaucoup Archinias. Tu clôturer, bah remercier ma candé Salara. Donc bah remercier on peut na bateau ba soutenir nga so na tel na ba massa nga na mona loka ba Paf Daddy ba Patrick Mulandu na mona loka ba Declare Ilenda na mona loka bateau ba soutenir nga na ba poto na mona ba Beli Belingo na mona ba Rishikanga et puis na mona ba Zebele na mona ba GM Boda Antidope GM Boda Fred agence Otier Lelo Lobozui na mona ba te belé ba sepela nga mabele nanga kaluka toujours ba soutenir nga donc ba pesa nga ba force toujours pour na ba boulot nanga et puis kitambo ba mabele nanga toujours nazalaka et puis ba ma campagne ba mabele tout on a balukaka et puis balingwala ba mabele na balukaka ba Jansi Bingubi ba mbote théâtre et puis Fiston Baoula Nangola ba mbote théâtre et puis Olivier Bizao na kati ya Canada ba mbote théâtre ba tulokola ba landinga lokola ba Christian Boulungu na kata Canada ba mbote ya trop ba Christian Boulungu na kata Canada ba mbote ya trop Christian FMI Maboko Bank vena ngai donc soka lobby ya sala et puis artiste Pita Ingelewe ntupena soutenir nga mikolo azotika ngate donc qui casse paye artiste Ingelewe donc ba mbote ya trop aza parmi mon tout son na bengue na 12h tazana ngwa danger ta sala ratane fils que naza satisfait artiste Pita Ingelewe grâce à pour les pots à bière aya serment atika ngate. Et puis Moses qui quoi ba mbote ya trop bato ba soutenir ngai ba maître Viki Mbwangi ba motiver ngai eza faiblesse mo eza bango ba motiver nga pona ezong sanga na temps na force na ngai Archinias na sepelaka na batutu balandinga ba Beli Belingo na sepelaka na batutu balandinga lokola mwasi kitoko na kata Turquie mwasi oyo ya ngeli mwasi oyo a dégager mafuta lokola Clarisse qui tengela Queen la belle et puis bato balandinga lokola ba Joël et Ouka Joël Lubala Bambote ya trop Archinias yeyo et puis son atali bon na cause alengrate batu muto a soutenir ngal so atika ngate na tantu son atiki na cause alengra Kennedy Katas donc maître Kennedy Katas na kata Kaluka ozilo ba Samuel Tanda batika ngate ozilo ba Elison Katasi ozilo ba Jérémy Musungu bambote ya trop donc Archinias artiste na mino yo mikolo na bwakaka nzamba sala moto na mokili na lolenge na ye ndenga sala ya yige mobali lidera mboko yo aye ko pese mayele ya ndule lokola papa Lwambo aye ko bakise mayele ya ndule lokola papa Lutumba ala lidere asa lidera gentil beta nzete na mai Moïse yonde Moïse ya vina ngai nazosenga na nkolo ya komisa ya yige na aja ko simba nzete zwa nzete menzete lelele beta nzete na mai Moïse yonde Moïse ya vina ngai beta nzete na mai na bet kotoyo lola kuna lifelo otamboli malamu ya mete Viki Mbwangi otamboli mabe nzela lifelo kotoyo lola kuna lifelo
otamboli malani otamboli malamu Diana Mole otamboli mabenzela lifelo kotoya lola Diana Mole kuna lifelo tamboli malamu ya José Mbaya otamboli mabe nzela lifelo baparabo batela bana bilembo ya suka yeko donc on a ko dévoiler ba secret nyonso te makambo to sali tenez-vous prêts, détermination arrive avec force. Voilà, merci beaucoup Archi Nuance, merci de nous sur Batalibiso partout dans le monde entier, en France, en Belgique, en États-Unis, partout. Batalibiso le roi Orsili Malenga donc moto ya trop donc voilà quoi. Voilà, merci Archi Nuance donc villageois tout haut les que non Archi Nuance animateur na bino le pourquoi tika yemaye sur Fabergas boki ba cause ya départ na aujourd'hui aza bel bien na mouvement ya bien affilé donc ba fa nyoso bolinga musique ya bien affilé. Détermination arrive d'ici mois. Les 30 autres, sa chanson a besoin d'influence sur les réseaux sociaux. Après début mai, nous album, premier volume, nous avons place pour Yoga Archi Nuance, place pour Tchemo Balinzaka, patron Nangaï Diangeta, Eli de Dieu, après ça espace. Pour Balingagi na sile nzambe, Balingagi na limwa nzambe nanga mosungi nanga nzambe nanga tonda nguya. Oya batela kanga na butu pe na minui likambo lizwaka se moto lizwaka nzete yo bena wana bena bwa kelongo Fabregasa na moto mokonzo yebise motema nzambe balingaki na kufe nzambe wana Fabregasa na sila nzambe wana Fabregasa balingaki na limwa nzambe wana Fabregasa na sila na vina ngai mosungi na nzambe na ngatonda nguya Oya batela kanga na minuito na bitu Nana ko sila papa zalise pamba pamba atabo saliba kalikili nyonso mabe nyonso zalise pamba na vinanga pamba pamba nyonso zalise pamba pamba donc merci na lingo sila donc ngana lo bakaka ke non non ito bogela on Fabregas ngana bogela mutu te ngana sala ba kripo na ko idike mas na sala ba kripo na ko finga batute na boka ba lokola na boka lokola bachanjaka tata na nzala te na boka lokola babiloko lokola mwasi ya ndako lengela libala na yo oya libanda azakaka nzele oyo ya jolongo pine réserve soko tie mobulu toko tia nga bakri na ngeza ezaka na éducation ezalaka bongo eyenga o fatela famille eyenga merci pour Archi Nuance to comme na suka donc ba crise belé nabi ke ba mission za to sala susu ba 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 crise zate surtout no fongola no page ba cri RO po bango balinga ba dénigrer nga ba tiake Archi a travailler soute Archi za na ba crité sur na bando za ke ba bike no shomi aki na moto yo aki na moto yo shomi alia yo moto nini kisi nini aspirine chloroquine bien nini Archi déjà dans la Archi au moins koto shomi azalaki ando yo ka dia Archi pelaka na boaka déjà na sala ba succès shomi azalaki te biso to tombola ki orchestre on a vu la nova en animation ba seda ba 3 jours ozuloka ba sabalo ozuloka ba phrase biso to tombola ki na onzete ava shomi wana ya envia ki orchestre wana yango yaki apusanaki envia ki yango yaki donc biso ba Archi Nuance toza bato to tie ba pierre ya makasi na Villa Nova bango bazaka ke biso to sali prince bango ba tambola ka likola prince biso to salaki. Voilà, merci beaucoup Archi Nuance, merci de balayer sur Batalibiso partout dans le monde entier. Merci na Masalanga Christian, babi de Chris. Masalanga bateka basket na kitoko, Masalanga de Chris play mo boye ba moto yango wana. Et merci à Patrick Dulé le pays des arts, babi baneronyo so bo postuler. Pour nous ça va sérigraphie ba t-shirt na bino. Ba bandero la kitoko babi pays des arts Patrick Dulé le torote manabiso. Torote manabiso donc babi na des annonces na tira nga yo. Babi Patrick Dulé le pays des arts pour nous ça va banderole ba sérigraphie Patrick Dulé le pays des arts. Merci à mon vieux babi mon vieux parent Mambotono Yaskoti Ndetani Papa Héros. Merci à babi Anderson Baz à Paris Mambotono yango à Saint-Louis. Et merci à Trésor Mataboula à Paris. Manifeste-toi Trésor Mataboula à Paris. Manifeste-toi Archi Nuance. Merci à Hérité Djamba, merci à mon boss, papa Simo Kaba Kamatengo. Archi Nuance, tout le micro, Sarah Nango. L'âme si machakatsaka ne tombera jamais Kaluka. Kotoya lola, kuna lifelo, otamboli malamu, Diana Mole, otamboli mabenzela lifelo. Nzamba sala moto na mokili na lolenge na ye. Ndenga sala ya ige mobali lidera mboko yo. Ayeko pese mayele yandule lokola papa Luambo. Ayeko bakise mayele yandule lokola papa Lutumba. Ala lidere asa lidera chantier.
beta nzete na mai Moïse yonde Moïse ya vina ngai na kosenga na nkolo ya komisa ya ige na asha kosimba nzete zwa nzete me nzete lelele beta nzete na mai zamba sala moto na mokili na lolenge na ye denga sala ya ige mobalili denga mboko oyo ayeko pese mayele ya ndule lokola papa Luambo ayeko bakise mayele ya ndule lokola papa Lutumba ala leader gentil yo yebi sikida avec quoi na sikida c'est vrai et kataba mama batete ah oui batete likolo matungulu nyama na moteloko e kabola na makanisi nyama bulaka te moto abulaka tenez-vous prêts détermination arrive avec force. Donc, bon, on a une détermination pour se retrouver dans le travail. On a ça, Libino. Bon, on a que Archinian soit en bandoi, Sabino Sila, Aza toujours en forme. Donc, rien à dire. Voilà quoi. Donc, il y a une détermination arrive avec force. Et puis, Rishi Kanga, Bambo Théâtre, Archinian, artiste Pitaïngelewe, Bambo Francis Yembe, Capital Amon, Bambo Théâtre. Voilà quoi. Amfumu lengi betu tu yangaleri keri ka community selamba batuge ni fumu inu keri kushe papa uki sarisa bana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela yafisa lengi ferose yagine ferose makangwe ferose makangwe Metro Makengwe Shadombala